Cuisine Yannick TV ndema côté apesa ngai vraie version ya intérêt nini oyo mama Olive azalaka nango liboso ya ba comédien kende lokola balobaka nkolo na nguya nzambe ya lola lalaka te suka likambo ebimaka kaka au jour makambo ebimaka kaka na kati ya communauté oyo lokola pe internet eya nango pe bimisa nyonso ya kuku na poisa. Donc voilà, toujours continuer mais bon partager live. Poto banda moi vraiment sujet o kitoko nazo senga kuna na YouTube na mona ba partager les kebele nazo senga pe na TikTok na mona ba partage ezala nazo senga ba like ba tapoter kuna ba tapoter bo tapoter nazo senga ba flair ba cadeau nyonso bo sala kaka ndenge ezala sala pe moi malamu. Merci encore de plus na la folle de Sila et c'est de Panama. Salina yo la folle de Sila et c'est de Panama. Pierrette Ekia Matala. Pierrette Ekia Matala. Bonjour Renayo. Bonjour Renayo. Napesio bonjour. Soit kiti fana wana na baya liboso. Toujours continuer to bandi siko koleka. To partager, partager za lebele, like za lebele, to bani kokende. Elo koto fandi seli batu awa lelo. Bozela nanu. Bozela, s'il vous plaît. Bozela. Mais ndeni no ezobo ya boy. Entrer au standard. Bozela, pardon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Effet. Non, pas effet. Non, pas ça. Partagez live, s'il vous plaît, Bandeko. Partagez live, s'il vous plaît. Partagez live, s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez live, s'il vous plaît. Bon, tous les cas. To partager live s'il vous plaît. Bozela na onatala rakoto yo nengepe ezoleka na YouTube po bable bakoza na retard ngamoko na tsaka batu misuna ba sourdir mbamba. Na tsaka batu na ba sourdir po bable bakoza pe na ba retard. Ngamoko nazala rapide pe vigilant. To partager live s'il vous plaît. To partager live s'il vous plaît, partagez live. Mutuna ina tana soudi nazomona ete mais na omoni kaka arobima. Voilà. Eloko to bengi lelo to solola likambu ya Mama Olive Lembe. Mama Olive o ezali émission politique te mais ezali noko national ndenge asalaka ba analyse kozongisa makambo nyonso na nzela pona mboka na biso tozaka na pouvoir ya koloba te makambo suto ya koloba na diaspora na mboka to koloba ngo te pona mboka soko meki koloba ngo olimwe omona na sute omona na temuko moko bimika osomba lipa boy olimwe mbala mo bakeko se retrouver soki na bikali ki touche soki bakeko komona yo kuna koto ya nini kuna koto ya ozone kuna bakoto ya nini kuna na diaspora nde tokoma na mwa makasi ya koloba pe ya kodevoyer makambo susu o ebomba mipozo monake naza na kati ya diaspora naza na kati ya protection surtout na kati ya Union européenne to na mboka mundele naza protéger peut-être. Todo solo la affaire ya Mama Olive, affaire ya Bahrain. Nga na tuna kabino awa, na tuna kabino na bato ya Mama Olive, na lobaka Mama Olive. Intérêt na yo ezalaka nini liboso ya ba comédien parce que mutu nyonso asalaka eloko azalaka na ba intérêt na ye. Intérêt na yo ezalaka nini devant ya ba comédien.
na tikala komona mutu moko te aya ko répondre ngai aya ko ebisa ngai ke non noko national papa Lianzi Molobeli ya ba maman défenseur ya ba femme seule mobundeli ya ba femme seule yoka maman Olive intérêt na ezalaka boye mutu ayaki ko expliquer ngate mutu ayaki ko expliquer ngai te tala lelo oyo tozokende tozokota tozoyoka nzoka te mama Olive abanda coopération na ye ya liboso abanda yango na Lorbongo coopération na ye ya nini kaka coopération na ye ya barin toleka mama Olive ye moko azalaka na problème ya rein mama Olive azaki na problème ya rein parce que ba poison na ye oyo batelaka mama Olive etungisaki ba rein ekendaki kobundisa ba rein na nzoto parce que yena ba poison oyo soki koti na nzoto ekendaka mbala moko e frapper ba organe nyonso ya nzoto ebebisaka ba organe vrai ou faux alléluia amen papa Lianzi osola pembe to osola pembe te ezalaka bongo te ezalaka bongo poison so ekoti na nzoto yana ba poison muso ekendaka ebebisi ba biloko tu ya nzoto ngo ka oboka babi bayewe emso ki poisonné batalio na kati batio na ba pareil ba biso ke biloko no nyonso nzoto esesa nini ebebi poison ezalaka bongo et surtout ba poison oyo ba autorité bazwaka ba poison bango bazalaka ba batelaka ba autorité ezalaka lelo batie mususu bamoni akomi na santé malamu pa ba menacer lisusu batie. J'espère que tout le monde a ébi histoire ya maman Olive Alekala. To partager s'il vous plaît. Anne Bayati, merci Nayo. Bonjour, c'est gentil à toi. To partager live s'il vous plaît. S'il vous plaît, to partager dans nos live. Nana pour ça ba partage pour dans mon ba partage ça moké. Anna Bayati to partager puis tant aux kota s'abonner directement na deuxième chaîne na biso à YouTube Lianzi Molobeli News. S'abonner s'il vous plaît, s'abonner. Ngai na lia nga mbongo ya mama Olive te. Nga na koloba pembe na koloba vérité pembe na kobuka lokuta te na koloba pembe. Mama Olive azalaki na poisson oyo etungisaki nzoto na ye oyo tout le monde boyebi yango mama akomaka na problème ya barin. Problème ya barin oyo et je salue la présence merci, c'est gentil à toi. Anna Bayati, bonjour Anayo. Boyebi ke mama Olive akomaki na problème ya barin etungisaki par rapport ya ba ménance ya poison na ye. Poison oyo ezalaki na nzoto. Mama Olive abanda coopération na Lorbongo pona kolukela ye nani oyo akopesa ye rein. Rein ndenge balobaka rein fo obozala balobani compatible soki compatible français ngo yango wana te tokos c'est que ezokende ezokota. To partager live s'il vous plaît. To partager live s'il vous plaît. Ngala koloba makambo yo malembe. Il s'agit ko kenango épisode par épisode. To kenango par épisode. Bobengela nga batu ya mama Olive bakota bavanda na ban liboso bayoka biso eloko nino bagenda kosala na ba comédien. Ba comédien na biso bandeko na biso ba frère na biso ba sœur na biso batikala na ville à Kinshasa. Lelo bazondima makambu nyonso parce que mboka eza na pasi. Là où que pays il souffre. Balba bongote, français nga bongote tokos boyo kakaka. Attends na bi français ma baby no boyo kande message. Po bino boyeli message boyeli français te. Oh papa Lianzi, toi aussi hein, tu es des managers françaises mais tu parles français comme si les français des boulonnements, c'est pas grave yo kaka yo yelaki français te. Est-ce que yo yelaki français? Yo yebi combien de fois manager à Kojaranga na français? Yo ya o papa Lianzi, toi aussi na salini. Hein? Na salini. Si kaka yo kaka français ataiza mabe et yo kaka message pour manager azwa musala lemba. Ye moka loba
Papa Lian, je comprends pas, tu parles quoi? Ah, manager, moi j'ai pas né ici à France. Moi je suis vieille d'arriver. J'ai à peine arrivé en France. Comment comment toi tu nul, hein? Besoin moi je parle bien français. Oh, carabon malé bazo yo kanga. Malé mpe français ont amélioré. Ah. Tazaraki wapi? Maman Olive abanda coopération à koluka barena e tango poison et kotaki na nzoto est menacé. Na bité mo so YouTube alinga ngo to aboya ngo, c'est pas grave. To lo bakaka. Soka kata kati na ekaka. Abanda koluka rena e babanda ko boyebi à l'époque Maman Olive abanda ko coopérer kaka na Lor Mbongo. Abanda ko coopérer na Lor Mbongo. Lor Mbongo service na ye pesa ki koluka rein et pona Maman Olive. Maman Olive Lor Mbongo mutayela ka ye mwana oyo ya kokangaka ye suki. Mwana wana tina moya lelo amonana te me mokile loba ke Rais Kabila mutaleka mwana wana. Sikoyo ndenge baloba ke Rais Kabila mutaleka mwana wana. Masasi place babetelaka mwana wana masaki na masasi na kata lupango eyokana te e bon to ebite po wana ezali babengoni résidentiel et to résident présidentiel babengoni ndako président babengoni résidence boyo kaka c'est pas grave bino boyaki nde po boyoka message boyaki bo comprendre ma msusu na wando tout neti ndako président na ebite so babengoni résidente royaume eza ya roi ndako ya président de msusu mama ça c'est kobeta même soupe koyoka na te. Mwana wana oyo Lor Mbongo amemaka ser na ye oyo abanda kokende kokanga Mama Olive suki. Mwana wana kenda ti wapi na mukolo lelo atikala komona na te destination balbani destination disparue, destination inconnue a disparaître kino na moya lelo mwana wana atikala koyoka na te. Mais déjà ba soupçon et bandaka ko bima déjà à l'époque Maman Olive azo coopérer na Lor Mbongo. Question nini ke coopération na ye kaka ya koluka rein. Sikoyo tozo kende ko tuna pe ko poser ba question kaka nenga na tunaka. Kaka nenga na tunaka na tunaki na ba video yolandi ba misusu ba benganga noko yo banga te noko ko kita Congo noko est-ce que Maman Olive a sa présidente lelo? Est-ce que Maman Olive a na pouvoir lelo? Est-ce que Maman Olive a sa première dame? C'est première dame c'est nani maman nani komene Maman Denise. Soki vérité za koloba, soki bo solo za koloba. Botika kabiso to lobaka. Congolais à la capé libre, balobi na biso to na démocratie. Na mboka na biso moto zo banga koloba makamsu pozo mona ba oboma yo, o mona ba okanga yo. Mais tant to komata na diaspora to bi ke sécurité za photo loba nyonso. To sauver pe bandeko batika likuna. Maman Olive bandeko to partager live s'il vous plaît na bandika siko bandeko bo partager. Je salue la présence de Moulolo. Moulolo yiki mama, Moulolo yiki mama. Je salue la présence de mère de garçon. Ah, merci, c'est gentil à vous. Vous partagez live s'il vous plaît. Maman Olive bandako coopérer na Lor Mbongo. Ya to banomo na Maman Olive. Lor Mbongo na ba concert na ba nzembo ya Lor Mbongo na ba concert na ba événement. Maman Olive oya aolela na ba nzembo ya Lor Mbongo. To lo tuna wana biso na ba Kinshasa tozo comprendre. Maman Olive alela kaka mamo aza mama mawe mamoyo muta mawe mamoyo alela kana batu nyotso mamo nzoka te ye moko ayebaka makamunini oya zo lelela ka wana. Asalaka na ba problème na ye ya ba rein. Lor Mbongo ayebi yango. Na ba problème na ya ba rein wana Lor Mbongo ayebi yango. Maman Olive bandaka koluka ba rein na ye Lor Mbongo ayebi. Lor Mbongo asalaka na dossier wana. Lor Mbongo na Maman Olive basali makambu ya minene sans kaka non makambu rein mais na kati ya relation na bango basali makambu oyo ya minene eboma na se Lor Mbongo ayebi yango. Mais serviteur abomba na se ya Bible.
makambo eza ya minene na kati ya se wana. Lor mbongo aye kosokola maboko tango aye komona mwana na ye akufi destination disparu bani dispari to inconnue destination inconnue ya mwana ka bo comprendre français wana tokos amoni mwana na ye destination inconnue nde aye ko comprendre na kolia mbongo yotiwa wapi mbongo ekomi mbongo ya makila mbongo ekoya koluka ngai moko pe na kota sia mabele tika na sokola maboko na oyo nyonso na sala na sokola maboko. Soki lelo oyo na diaspora même ba combattant oyo basalaka be mission balobaka ke ba mama Olive ba Kabila baza bato fo bakanga bango bato bele bafingaka ba combattant wana balobaka ke bango baza bata biloba ba n'importe quoi bango mais nzoka te na se makambo balobaka makambo bombama ya minene makambo bombama ya minene. Lo mbongo yaka ko dementure oyebisa biso mwana oyo yo yaka na ye akanga mama Olive suki akenda wapi yaka oyebisa biso. Lor mbongo tosengi yo lisusu avana kota no makamba ba comédien kaka lor mbongo nazana na lor mbongo. Lor mbongo yaka koyebisa biso na se ya Bible ba service nini oyo bandaka kokende kosalela mama Olive na kombo ya Kabila oyo yo obondimaka na yo Bible bat bamoni ozo simba Bible mais parmi na Bible oyo ozo simba ozo ndima na yo mutu alongwa na mokili. Lor mbongo oyebi yango akoza nini akozi ya kozwaka barin oyebi yango oyebi déjà service obino bobandaka na mama Olive likamba barin e bandaka lelo te o lelo ba comédien bazoleka na procédure nazo koma wana mais lor mbongo yo muto bandaka yango muto aliboso. Couple Kabila babanda service na bango couple Kabila babanda service na bango à part non mama Olive ko banda service na lor mbongo couple Kabila babanda service na ba musicien. Lelo tu bomona lelo ba kiti na ba comédien parce que y a un clic ba musicien ba timba ba timbi nazo ya na ba comédien mais na banda non na ba musicien après na kita sikoyo na ba comédien lilo balanga suki ezaka pona kolamusa ba comédien kiloko soto kozana posa ya mbongo ezaka na suka te na roya et pas ba comédien mais na zwana nous na ba musicien. Tobandi kokende na ba musicien toyeno na ba musicien mokili na ba musicien mokili motindami ya couple Kabila ezalaka Papa Wemba nana yebi yango te. Papa Wemba azaka motindami ya couple Kabila pona ko liminer la kaeba batu vrai ou faux. Alléluia, amen. Je salue la présence Tania la reine 3 fois maman. Tania la reine 3 fois maman. Mimosa Kosi Lormbong. Je salue la présence nayo. Na kozonga lisu na Lormbong na keno na ba musicien mokili. Oyo bazaka pe na service ya couple Kabila. Couple Kabila serviteur non bani motinda mina bango oyo bango babanda ko utiliser le quoi na koto bato musique ezalaka Papa Wemba. Ba série oyo bozo yoka Papa Wemba komi trop akomi proche ya Kabila akomi habillère ya Kabila. Papa Wemba komi kolatisa Kabila ezalaka non kolatisa Kabila te. Papa Wemba ba service ya Kabila anda kosala ba service pona koliminele pe batu oyo azaka na bango posa liboso ba utiliza nanu vie madilu atilizaka madilu pona nini pona kokende kolongola kaka defena ni comment dirais-je defena ni defao ezaka pona kolongola e ba utilizaka madilu
Ba Madilu bakenda. Madilu bakenda na procédure ya défunt de FAO. Bakenda défunt de FAO anyatama ba poison lelo soto solo. Lelo ne molimo ne pe malaki na mabele nenga zali. Défunt de FAO babanda ko poisonner depuis na mboka na ye wana zalaka wana. Mboka ngoko mona onini. Mboko nini oyo Irobi na Kenya babandaka déjà kozwa oyaye menace servit nani motinda mezaka nani ezaka vie Madilu et après na kotinda ma oyo vie Madilu abandaka kotinda na service ya Kabila et komaka na moment moko vie Madilu alingaka a dénoncer balbani ko dénoncer ko dénoncer ko dénoncer ko loba ezaka bongo non baloba bongo te vie Madilu akomaka na niveau moko alingaka a dévoyer déjà ko beta mwa masolo pembeni na bato tangu couple Kabila baye ko comprendre que Madilu akoma koma pion akomi ko timbisa baninga na ye ndenge bazolinga balongola défunt de FAO baye ko utiliser lisusu papa Wemba kaka pona kolongola Madilu ko poisonner Madilu. Est-ce que tu as l'andelo koyo wana couple Kabila ba utiliser papa Wemba pona kolongola Madilu parce que rôle o bango bando kende pona de FAO Madilu alinga te ka plan alinga dévoyer ba secret elle va utiliser papa Wemba pona kolongola Madilu ay kolongwa papa Wemba aye kopusa na pembeni ya rais apusa ni pembeni na rais abandi kosala service na ye kitoko ndenge zaki soto ana posa mutu boya longwa po kendo longola ye soto ana posa kingana longwa papa Wemba osala service wana aokende akei vema papa planifier plan na ye pe kitoko asali pe venema na ye kitoko papa Wemba poisona bato belé avant ye moko akufa papa Wemba apoisona bato belé na kombo ya rais na kombo ya Kabila bato belé kaka papa Wemba ayaka kolandela lisusu défunt de FAO pona okende su ko poisonner mais et après tamouye moko lisusu ve beaucoup comme bato ndie ba utiliser mosala ma bati na nga na kenda ka ko limina bato vraiment ya nga vraiment donc lola vraiment na okota te papa batanga komi ko raisonner bongo tanga komi ko loba déjà bongo batali déjà yana ba ministre misusu pe papa Wemba longola yana ba politicien misusu papa Wemba pe alongola invitation que papa Wemba yaka na anniversaire invitation que papa Wemba yaka na fête.